monene. Azali nduki na ndako. Aye na machete akatile kinangai, aye atindi kimesa na ba maki 5 plateau nyonso epanzani, na ba bude biloko nyonso epanzani. Ngabe na ndabo na kokende pa biloko na ngai. Ala criminel. Yo na dia, yeye opanzani, bani na obone opanzara mesa na. Ngala mona kena machete uti na sebwe. Aya okima ngala wala mba. Na kaka na mabende. Ngala kasi ala ndabo yibi. Okende ya loba tayama. Ba mole na mona aye na machete. Ngala kasi wala na moyibi. Aye na machete na mona pa na ndeki na matema na balabala ka. Tanga katie atindi kimesa na machete plata maki epanzani. Ba mole biso sa tokende pona ngala okepona biloko na ngai. Comme les diables, azana na rai, azana kirine na ndaku na ye, oye sika bomba ka ba criminel. Sikoyo bayeko pour moi sa quartier, asali ko teloko ta fa na poko na bayeko papier chèque, ba panzi biloko ba biloko so so te pa panzi ngo na minute na héros criminel ko ta quartier te. Mendeka koti boy, fa ke musika papa. L'état asa musana ye. Papa, précisément toi dans le quartier Nina. Presque toi na quartier Masina. Toi na quartier Boba. Toi na quartier Boba na Masina. Mais quand on explique bien ce événement où tu les cas, moni policier na machette, il y a 4 de remise mobile les machettes na mutu. Bon, événement où tu les cas, j'espère que na hota la Masina moboya Cardoso. Tine ba ina chinois na moto na a métier les chèques na mutu. Donc bon na mabe. Ça m'a fait battre bon vraiment l'état de me la bango pour so il faut faire na biso boy. Ça ben na kanyo mala mo na chosi na ben mala mo nino l'état ayo ka. Donc battre bon amema bango donc so ta mo na bango te. Baza initi to mo na bango bona mo na. Amemeka na prison abi masute.